lelo mutaroza la atangi classe azu diplôme azu musalate abi c'est sûr bakanga na famille mazo bossa na RDC misalezate prophétie vraie prophétie ils a coexisté en oyo na temps oyo ba trouble oyo ceux qui ont Dieu baboyko ce que phénomène Hubdulai nini Hubdulai efungwama eza kisi oyo ba musulman appelle ça ba pasteur pour église na ba daya ebele. Est-ce qu'il y a un homme qui est passé à la bangi? Pas jusque là. Oui, passer avant à Meri bangi. Mbote mingi bandeko balandi ya émission Nabino bomesana pe bolingaka mingi bonzambe nde biyano ya ba question Nabino mingi obotuna biso. Lelo lisusu tokanisi ko sala moko lisusu ya numéro na biso ya sikato bongisi longona mosali ya nzambe moko. Le prophète Malik tokanisi lelo tokutana na ye tolobela na tina na bonzambe oyo yango ezosala ke tozala bomoko bonzambe nde ezosala ke lelo oyo biso toumela soki bonzambe ezali te tomoni importance ya kozala na mokili te parce que bonzambe nde mozalisami ya ye moko nzambe ya bomoi lelo tokanisi to partager na bino moko ya thème oyo na ko dévoiler ngona nusiko te tokota kati na église tokota na moto na nzambe pe to partager ensemble mama likambo tozali nango bolanda ngai. Merci bande ko balandi ne na lobaki tolanda tokota na kati po tokutana na moko ya basali ya nzambe mote mingi moto na nzambe mbote pasteur Blaise. Ok, prophète Malik, Bishima, pour nani Bishima? Ben, Bishima ezali eza kombo ba pesinga et ya nanzela mona mo ya muke na sepla na mona ngo comme ne Bishima et nami pesaka kombo nanga moko un jour na sepla kombo ngo kitoko et par rapport à ba exercice pe ya ministère nanga eza na mamour ya muluba kolo mwana wanton na luli mwana wana kombo ya mwana nae abi kasifi fonu lompo yoza Bishima lingolo bani mamango Bishima ngolo na Bishima pa na biso baloba enko babikamwa abiko bandana ya awa nazomona makambo zo salama na o salami na vie na nga na vie ya bana nanga eza bikamwa donc yoza Bishima et c'est là que le nom est resté. Merci yango vraiment te tolingi tolobela lelo tolingi tolobela mama likambo na biso ezali kotala église lelo. Est-ce que prophétie en tant que yo prophète, est-ce que prophétie, vraie prophétie, ils ont coexisté? Ben oui, et coexister une prophétie, ezali. Vraie prophétie, eux aussi dans Zambé, ezali. Ezali, eza vraiment ezali. Je n'ai pas battu, ngai moko nazanango, mais na se retiré pour dire qu'ils appellent pas na bateau ebélé, ezali. Bien que mélange ezali, mélange pe ezali. Bon. Nanion sona papa Blaise oyebi peuple de Dieu il faut comprendre. Débat yango troba sur la prophétie, ils ont débat ebélé. Prophète a faux, il y a vrai, mais ils ont biblique. Bible zoloba, il arrivera un temps où il y aura des blés et des ivraies. Ndunda malamu nandunda mabeba okola ensemble. Mais boyeba bango tango bakokola moko na moko azu forme. Du peuple nanzame pour nous récupérer biloko wana. Total ba résultat, total ba forme, total et sale lipe bisalelo. C'est comme si lelo motunio soazolo bango. Na sala ki émission na moto nanzame mona otanga kombote. Yepa zolo kaka blé na ivre ekola nzela moko bongo ekola kanzela. Mais c'est comme si bateau bazana liloba ya nzambe ya solo baza ko mibomba. Non, mais eza question ya ko mibomba te. Ils ont dit question, l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Oyebi nzambe na biso ali nzambe za non sérieux. Nzambe za désordre te. Nzambe za sérieux, nzambe za humble. Nzambe déjà azali aza muntu ya ba prestation te. Nzambe za muntu ya ba bisalela te. Nzambe za humble, il est doux dans ce qu'il fait. Aujourd'hui, eza ko bomba te. Nzambe vitesse oyo bato mosusu bazo sala makambo na nzambe dans des bêtises mais balati format balati poso que naza prophète mais comportement za malamu mingi te ça déplaît peut-être oyo bazana nzambe ya solo ils se disent ah
pendant qu'il y a ça qu'on exerce bilo qu'on a salité oyo ngana ko yate parce que va confondre biso ozomona exemple lelo simple ngana za ami moko ya pasteur na église na sela huile d'olive mais on sait lango souté pourquoi abi non sait lango te parce que na kenaka na famille moko un prophète était venu ba huile a wendre ba ta parole ba nzoto de peur que ba lo ba ngai pe na sala le rôle ai pe na simi huile na tikango donc ami bombi na été mais à sentir que na moment to kende na temps oyo ba trouble oyo ceux qui ont Dieu baboy ko s'étouffer ko sikuku nazo sepela parce que ozoye bake temps oizata ba trouble. Oui, mais on attend un trouble. Nous attendons un trouble, Macasse. Nous sommes au temps du soir prophétique où Isaac est aveugle. Il y a la confusion. On confond Jacob et on confond avec Esaü. Qui est Jacob? Bakambazolo banabino ndango. Yanine papa. Bakambo yo bozolo boy. Bolingo kinna ba parabole mingi sika bolibota lanzambe comprendre réalité pour lelo. C'est comme si l'église est fandi likolonde ya prophétie. Et ça sur likolonde lo banzambe te. Non, c'est parce que pour na ba nzambe belé. Lelo eza ba pasteur te. Bato bazali à la base biloko neza église. Bana nzambe. Bana nzambe lelo. Bazo bosa nke vie sociale pezalaka. Lelo mutaro zala atangi classe, azui diplôme, azui musala te. Abi se sir bakanga na famille. Mazo bosa na RDC misaleza te. Ozo na papa Blaise. Moto mususu azana mbongo wako subvenir ba besoin de famille te. Eza ba difficulté eza moi trop. Ils ont des difficultés à trop. Vie sociale, ils ont mal à monter. Ces personnes maintenant pensent, c'est sûr, ils ont un support moral spirituel. D'où nous faut les raisons. Les raisons ils ont une race spiritualité. Parce que les autres mondes spiritualisés nous sont. Ton beau était spiritualité zali. Mais on voit l'esprit partout. Et na quête y a découverte. Les gens ont compris qu'il faut bailler sanga makambo. D'où baroluka bato. Et ba pasteur est belé ba comprendre. Comme besoin un peuple, ils allaient découvrir makambo. Si quand on a ta peau est prophète, n'a que ne verre et pour na soudoyer bango. C'est là que le problème devient. Papa c'est là. Naebi papa Malik, naebi qui osana bezoloba. Pour eso salanga déjà bien ngozoloba. Na lingi to la nana rubrique haute biso de bengaka micro baladeur. Toyoka ningi bato balobi bon tozozonga. Mbote papa. Mbote. Tokoye ba kombo. Comment on a Berger Fiston. Ah ok. Berger Fiston. Berger Fiston, comment on a lelo sozozota la église. Toko lobake prophétie. Il y a solo ezali. Oui, église prophétie à solo ezali. C'est vrai. Parce que prophétie ya solo eza prophétie oté par nzambe. D'autant que nzambe bazala c'est prophétie ya solo ezali. Il est certes vrai que ba prophétie mususu bato bomo sala ngo pona ko besoin ya mbongo ya bango moko. Mais l'inko l'axate qui prophétie ya lokutaka ndem tezali. D'autant que nzambe bazala nzambe on continue ko loba. Lokola nzambe ko loya des prophéties de ya solo ezali. Donc parmi les faux il y a toujours un vrai. De maman. Mbote. Tokoye ba kombo. Comment on a sœur Patience Pemba. Ok, maman Patience Pemba. Toni to yeba lelo soki otali église lelo. Tokoyi kozwa prophétie ya solo. Ouais, ba prophétie ya solo pezali, ya lokuta pezali, po tozo mona tozo constater pe musu na ba TV, musu pe na ba miso bato. Oza sir que prophétie ya lokuta pezala. Ouais, ezali. Neti ngai, naza copine nga mwana eza penza histoire vraie. Copine nga wana azaki na mama lik na bango azaki na deux frères nae mibale. Akene na église moko boye. Bakendaki wana prophète wana apesa bango mbongo moko akosa koka moko akosa baba fait des comptes oui apesa bango mbongo balika itina bandeza kaka ke dimanche moko boye boya na TV boya na église moko akosa ko azala koka moko azala baba basala ki yango mais fait des comptes nzamba ko frapper bango moko akoma ki koka penza solo moko akufaki mama liki na bango na koma ki avec wana histoire vraie copine nanga et sala mapa na bango. Mbote papa. Mbote papa. Tokoyi koyeba kombo. Comment on a Berger Ange Angai. Sali biso bien lokolo zape moka basala nzambe. Moto nzambe tolingi to yeba est-ce que lelo soki totali ba église nengeza ko évoluer. Tokoyi kozwa lisako lipenza ya solo ezota panzambe. Oui, il y en a toujours nzamba loba ti lelo. Donc azana bato pa lobela bazali. C'est comme si on voit que mensonge comme mingi. Oui, mensonge ezali. Même Bible le biso que mensonge ezala.
le problème est un peu mensonge. La Bible déjà est prévenir que mensonge est dans la prophétie, vérité est dans la prophétie. Mais là, ce n'est pas le plus grand problème. Ouais, le plus grand problème est que même dans le faux, il y a toujours le vrai. Et il faut ça l'effort et que bon de la Nzambe à l'accès au le vrai. Merci Tozongi. Prophète Malik, ser wana lobi bokoma koyokana bino ba prophète boyokani na batu bofuti bango mbongo pour o prophétiser asko makoka. Est-ce que Nzamba sala soute? Te toko mano na Nzamba sala te akosi te za makamba solo. Ah bon? Babenga ngo mankiona. C'est-à-dire aux permanent moto, au pesi mbongo, au ebisi kosana kozaka koka. Soko na église nanga, o koka. Nga na ressemble pour na opesa au signe. So nga na bimisika mosho na pangusi, comprendre que telema héros. Na opesa mbongo. Mais zo sala ma partout bazo soana. Ko la kage $100 opesa 80, ay ça dit sauter au centre de l'église. Sécurité bétier. Et zo ça bembele. Prophétie ki ba ici monto que non ça va. Oh non son ba na loba pona yo. Ndima, église est mon danger. Moussou dali petit naïe. Alors qu'il n'a pas bataza ba information vie. Serment ouais dimanche. Mobile na Londres. Ba na prom tel piercer na nga ki ya camarade na nga beta yango osimba. To ben na muki. Bite zakani na biloko wana. Ce n'est bato basala yango. Ils ne le font pas pour la gloire de Dieu. Basala pour la gloire et à ventre. C'est là qui fait la différence. Quand un véritable homme de Dieu fait ces choses, atika na ses inspiration à Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit a lobby, yanga roloba. Oh, ba lobby te a rolobate. Et a osé la salaire autant na muto wana te. Et puis on remarque, ba Jean et ba prophétie wana, telle clôture nango. Na yango, na sakoli po na yo, Nzambe a lobby. Il faut payer ça autant. C'est faux. Ça n'existe pas. Ça rançonnerie, ça mensonge, c'est des escroqueries. Parce que Papa Blaise, le Saint-Esprit qui révèle les choses, mon tour m'a senti que oh bah ebisinga et outi na Nzambe. Kaka même Saint-Esprit a yebi qui est prophète. Azana droit ba pambolaye. A rosim ba pe moto no sakoli. Yé moko. Alors papa na oh lobi na touché, convaincu n'a pas ça autant. Ce n'est pas le prophète qui impose. Na monta pe sembongo. Ça joue dans ces points-là. Ça existe, Papa Blaise. Il y a un phénomène PC, parole de connaissance. Et aujourd'hui, mais papa, prophète, s'il vous plaît, moi je ne comprends pas. Où est le Wapi et Sika, il y a Saint-Esprit. Wapi et Sika, il y a Liloba Nzambe. Mais place, il y a Saint-Esprit, Zali. Place chez Liloba Nzambe, Zali. Mais seulement comme il denrée rare, c'est la parole de Dieu. Bible, il s'élèvera au milieu de vous. Plusieurs faux docteurs et faux prophètes d'intention de séduire le peuple de Dieu. Plusieurs. Donc quand on a plusieurs, c'est que la vérité sera diminuée. Parce que Bible qui bat belle, on a même corrompu. Ming bon on voit là, on a égaré. Plusieurs sont égarés. Plusieurs sont égarés. Parce que Papa Blaise, Nzamba Nzambe ya Nzambe pour azala Nzambe. On a besoin de foulte. Qu'il faut pas prophète bazala belé. Mais autant d'Élie, il y avait combien de prophètes? Autant de Moïse, il y avait combien de prophètes? La multitude était à l'époque de Moïse. Bah prophète il y avait combien? Nzamba ça t'écoute bah pasteur bazala belé. Non, Dieu peut. Nzamba rokotika rola Élie, batika le peka moko na période où on na place wana. Ezali. Le problème ban Nzambe, ba senga Nzambe discernement. To comment beaucoup plus fanatique à miracle. Kunezo simba, miracle. Comment yo pasteur? Bino ndembo sali boyelelo ke bato ba koma rolanda miracle mingi. Eza bino ba prophète? Eza biso ba prophète te. Eza bandeko na biso, soi-disant prophète. Yo milongoli? Na milongoli. Papa Blaise, je pense que tu es venu chez moi. Au côté église, au côté responsable. Ça fait aujourd'hui toi qui n'es pas 19 ans dans ma camarade. Sokite, nga nazana posa. Au moins aux alliés, aux journalistes, aux pasteurs, aux milieu de pasteur. Renseigne-toi. Le prophète Malik Bofunga Bishima. Tuna. Nga isate ki na osakla pona yo ba yeba non. Nga kozana muntu banga da église nanga. Si ngwana na yote. Nga na osakla pona yo makambo même mutaro yeba te. Parce que le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de la pensée de l'Ouaner Okota.
biso miracle eza te ke moto exemple na opesa yo nga naza na mama moko na église na ngao aroti na église moko ya malong ya monene o dalandaka na ba partout de na ba internet na ba TV ya kanga TV mama wana ba ko pepa wese na 4 personnes 4 personnes ko pepa wese ba pepi vendredi ba pepi samedi ba bisi mama to ya dimanche te to ya lundi to ke ne ba Congo mama ndimi mama ensemble na église moko maman a dit que les lois peuvent pas te, bon on peut pas lundi. Maman qui est église wana, a comme une église pendant que pasteur a télé les lois bozo zoa miracle moi il y a cash, il y a sans discussion. Cash ça veut dire. C'est-à-dire où me la té. Donc on a télé mi pam. Donc comme si nous avons comme ordinateur télécommande, il télécommande nous avons TV. Nous avons eu mon goût de Jésus à ça 2 fois, à Cracha, à Loba il disait qu'il y en a 2 fois. Mais bon baza pam. Bango. Maman qui n'a mon baïna coca. Nakata chaise roulante makole konda akoma kwa boy maman tala garçon atimona ki libulu amulai o adinanga nakata libulu wese o pepa kizelo ebele et puis ameli ba cigarette ebele na baninga ba likolo ba misa mabele nde ba otinika garçon o mikoka na suka kit maman ngaki émotionné akangi garçon mais yo comment habiter maman limisanga pesa biso $200 ba benga bango bangulu do bakota ki ngulu. Pardon, libota na nzambe makambo nazoyoka ezotikanga na moi émotion parce que nous vivons dans un monde où soki toza prudente eza mabe. Nazo senga na bato bazolanda biso. Bato bazolanda biso tozali en direct penza na kati ya église et sika ya prophète Malik église na ye. C'est parmi les rares personnes oyo on a voulu penza kokutana na ye kosolo na ye de la part ya nzambe na nzela ya prophétie. Retenez ce que l'homme de Dieu parle. Na libo kanga malamu oyo po nazo poser sous ba question te nazo kande sikoyo ensemble na biso. To yo kamalamu mutu albimisa ki zelo ebele azalaki lelo akomi koka pe bakangi papa continue. Oui. Mama kangi o sa nini ya. O telemisanga mama futaki biso mbongo. To salarango, to za bangulu ya pasteur. La femme prie aujourd'hui, c'est Rolingi Papa Blaise. Même derrière la caméra dans le coup de son maman. Maman responsable, moi salibala. Azana makonanga. Ozon Papa Blaise. Il y a tellement de réalité. On a quoi bisayo. Lelo. Bananza mais senge baïba. Balandate tout le monde na internet, na ba télévision partout. Un homme de Dieu. Kotala na TVT. Parce que TV est un montage. Un homme de Dieu pousse na peme nae, sola nae. C'est ça. Pona nini prophète Malik bino bozana liloba ya nzambe bozana krish do bozo permettre que bofanda kimia tangu ke libota nzambe zo beba. C'est biblique. Pas besoin biblique. Bible, vous qui lisez, lorsque vous verrez l'abomination prendre place dans le lieu très saint, vous qui lisez, faites attention. Et ça, le mon Saint-Esprit. On lelo et là, on beaucoup plus dans émotion, dans motivation, dans sentiment. Les gens vont à l'église par émotion. Ils vont à l'église par sentiment. Ils vont à l'église par fanatisme parce que le pasteur est beau. Parce que l'église elle est propre. Parce que l'église est climatisée. Parce que le pasteur a un rapoto, ils ont des émotions, ils ont des sentiments. Les gens ne vont plus parce qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, on tombe dans l'erreur haute. Net s'il est le Papa Blaise. Oh, papa moi une église plein, on a 2000 membres. Mais c'est faux. Tout cela est un montage. Est-ce qu'il y a un phénomène Houbdoulaye? Nini? Houbdoulaye. Et Fungwama. Et ça qui c'est eux ba musulman après ça va pasteur pour église na ba daka ebele. Siko bino ba na nzambe bino ba prophète ya nzambe. Boza wa bobo na sa grotte. Non, toza na biso. Il y a le temps de Dieu, il y a le temps des hommes. Ça c'est le temps des hommes. Parce que Papa Blaise, moi je crois, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Papa, Bible bi, nzamba lobi, bozala ta vengeance, ne soyez pas vindicatif. Car à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est que nous avons mené à revenger comme on a et puis nous avons refoutu à mon selon salaire. Donc, nous avons rôle l'autre. Nous avons tala. Pendant que je vois, je garde le cap. Navan na cap, navan navandi. On dit manga, oboya, ok. Mais seulement,
Avec le temps, lorsque Dieu commencera à recevoir la rétribution, à venger comme on a, il va venger. Yo qui te pasteur Abel Iboma. Pasteur Abel Iboma. Pourquoi? Yo qui te pasteur et Akoufi. Akoufi c'est normal, bah tu vas Akoufi. Akoufi Mabé. Est-ce qu'il y a un homme qui est pasteur Rome la Bangui? Pas jusque là. Oui, pasteur avant à Meri Bangui. Pourquoi? Moto Nzambe tokomi kokoma na suka ya émission na biso. Lelo sikoyo boye prophète Malik soki okota la caméra na biso ulingolo bana ya Nzambe baza na poto bana Nzambe oyo basi balembi bazokoka suko sambela te po baza dessus suko koloba na bango na 1 minute 30 secondes okoloba na bango eloko nini? Bon, c'est que je peux dire ça que Ngana no pasteur Malik, je ne suis pas plus que les autres. Naleki Montouté. Mais je suis un simple serviteur de Dieu. O Nazo Bundana garder vérité, penacha vérité en amisada. Je ne parle pas ici en tant que donneur de leçons, mais je parle seulement aux enfants de Dieu. Botsambela Nzambe, Nzambaza fidèle, Nzambaza sérieux. Miracle, guérison, restauration, restitution. Et va na biso ba pasteur te. Ezana maboko ya Nzambe. Nzambe né par le Saint-Esprit à convaincre yo, zana maboko ya tel, to sala tel. Bozalaka pantin na biso utilisation te non, Dieu seul est juste. Bobanga lorote yozaki peut-être déçu par un homme de Dieu, par un prophète. Oh ben skroka ki yombongo, ibasala ki yoboye. Ce n'est pas que nenge ya sali, nzamba longwe, nzambaza. Et basali ya nzambe pe bazali. Mais seulement bimanaka ta impressionnisme. Boza lelo victime ya ba impression. Boza victime ya ba grimace. Victime ya ba cri. Ya ba mot de guerre. Ngaé, non, Dieu n'est pas dans ça. Dieu il est souverain, il est juste, il est humble. Et la foi en Dieu, atanga pasteur Malik, na salio mabe na betcho libako, menza mabetcho mabete a osalo bolamu. Nzamba ofunga la porte na yo. Ayez foi en Dieu, bon père de foi te Nzambe azali. La Bible, c'est la vérité. Dieu existe. Et a osala makamebele Papa Blaise. Restez fidèles. Même Bible, ato lembi, ato kouei maman telema, papa telema, Nzamba azali. Ata omonika comme na suka, ozana suka te. Dieu existe et il est fidèle. Merci beaucoup. Papa Maliki, soki okope sabiso numéro na contact na yo pour bandeko bakoyi kobenga yo. Ben moi je suis ngana na Kinshasa, naza précisément na Kasavubu. Tozana avenue Irebu numéro 72 na Kasavubu juste derrière église catholique à Christ Roi. Église catholique à Kasavubu à Christ Roi, juste quand na Simarango avenue Irebu numéro 72, il y a un panneau. Contact c'est les plus 243 9 98 11 73 73. Ben Papa Blaise émission non ils allaient bien, ils a vraiment bien, c'est vraiment important pour éclairer aussi les enfants de Dieu. Il est certain que bana belé nzemba souffrir. Ngana sana maman moko azali awa atambola ba mboka ebele, akena ti poto parce qu'elle marchait pas. Aïna ba beki. Aïna ba beki atambola raté, atamboli ba pasteur ali maman. Elle est venue chez moi sans argent, je n'ai même pas prié pour elle, juste un programme d'intercession. Cette femme a jeté beki, elle a marché. Nous avons un témoignage awa. Guatre limwe monto. Christ et limon. Nous avons un témoignage. Nous avons ici 3 miracles et résurrection. Dernièrement, maman Nazem il y a 3 mois, 2 mois, à l'hôpital, elle est venue à l'église. Nous avons juste prié. L'enfant dans les ventes a réprivé. Nous avons Clarisse, à Koufi dans l'hôpital, à Kene morgue. Je suis venu, on s'est mis juste à chanter Jésus, à élever le nom de Jésus. Pas le nom d'un homme, le nom de Jésus. Cette fille est revenue à la vie. Des histoires vraies. Et il y a des miracles que ça miracle ça l'église pas Blaise après montanga bungi. On sert na biso abiga qui a voyagé. Non non, moi les gens qui vivent la main de Dieu ici chez nous sont là et on n'a pas besoin de les créer parce que Jésus a fait les miracles à Sengi, ne dit à personne. Nous savons qu'il y a un moment ils a Papa Blaise. Oyo ngande konayo. Nzamba yebi. Conseil na osenga na batu nyonso. So on a besoin na biso.
ya nzambe na biso. Viens. Nzambe na biso, yene nzambe na yo. Isa musute. Kaka Jésus wana. Viens nous voir. Et nous allons prier et Dieu sera élevé. Merci. Merci beaucoup Bandeko Balandi na tikelaki moto na nzambe micro. Soko lingo zwa biso obeti www.info16.com na YouTube kozwa biso ba numéro na biso ezali place wana obengi biso. Tozopesa merci mingi na bandeko nyonso bakomelaka biso lokola Pasteur Jean-Claude na Portugal, Mama Sele Lukanu na Canada, Ser na biso Ani na Canada. Merci Mbenza, merci. Ndeko nyonso alingi alekisa rubrique na ye ya loyembo clip nyonso benga biso, nous sommes là. Ou bien au monique tant to sala ki émission oyo ozape na suggestion na yo benga biso tokoya tokosorola tozoluka tolobela côté nyonso ezali positif afin que kombo ya nzambe ya bomoi ekende likolo. Nzamba pambola bino tokutani na mbalasima. Ciao.